Eunui, Embazi, Biluya Kurui, Yangalala, Esegobi Esegote, Kiesevoka Kiesekui, Tsayevoka Tsayikui. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo bolandi tolandi matei oyo bapesi biso mokolo ya lelo tobomba tosalela yango po elongisa biso batata bazaki na biso bateyaki biso makambo ebele biso tomoni ke ntango nango ekoki tokoneglige yango te fo tosalela yango papa alobaki bien Adam Eve basalaki lisumu biso loposo moni tokomona mpasi pointe bazaki bato moyindo mpe basengaka bolimbisi te na ntango na bango tosengaki bolimbisi ntango papa kulutu papa Mfuma Longo batiki biso atikaki programme na papa Mfuma Mbanza ye mutu atikali na bino mpo sisa likambo wana ya kosenga bolimbisi bongo be bongo te nonante de tosenga ki bolimbisi wana elingi olobi ete masumu ezaki ebele toujours biso kaka Noe abotaki bana boni misato mwana liboso mundele to moto mwindo yede asekaka tata na ye Noe asenga pe bolimbisi te pasi wana elandi biso kaka eye komona na numero asalaki mabe yende atongaka babele akala alongaka eske asengaka bolimbisi asengaki mpe bolimbisi te Esayi ntango basolo na Jacob Esayi atambolaka na zamba ye mutu aza kolesa tata na ye lokola mokolo wana abomaki eloko te azongi na ndako na nzala akipanya leki na ye Jacob leki yo mutu olami ngaza na nzala pesanga biloko nalia Jacob alobaki nini tekelanga kimokolo na yo ye aboyaki adimaki alobaki nini elia na yo osanga eloko te zwa na yo ye mpe azwi apesi biloko ale biloko nini apesaki kaka supa madeso alors mingi balobaki ayibaki est-ce que ayibaki voilà ayibaki na ye te kikulutu eke na Jacob est-ce que basenganaki bolimbisi Isaac alobi miso ya kokufa angena kende na ngai bokonzeke na Jacob
Kambwa tata Nzambe kendaki na Jacob. Joseph akoti boumbu na Egypte. Moïse ayoko bimisa. Te ba David, ba Salomon. Bokonzi deja ekendaki kuna. Kolo Yesu ayoko botama, mwana ya nani? Ya David. Tango wasali makambo na ye nyonso kolo Yesu. Ye alobi oyo nga nasali esili me mosusu akoya nsima na nga. Tata simoki mbango ye kobotana maloposo nini baye kokanisela biso sikoyo. Alors kolo Yesu avakende alobi bote ya pe na mikili oyo nga nakendaki te. Bayebake na loposo mwindo akomaki te. Tindi tata simoki mbango. Tata simoki mbango tango ye bakolo batuni ye. Yo ozali nani? Ya lubi motinda mi ya nkolo Yesu. Bongo bie bongo te. Ye pe abombi te. Atei. Bakangi 30 ans na boloko. Batata batikali bazuli kambo. Batata pe batei biso balakisi biso banzela kosenga nde tosengaki bolimisi lisumu ya Adam na nyonso oyo tosala ya mabe biso bato mwindo. Tata mfumalo papa de angenda kontima. Balakisi biso makambo nyonso ndenge tosala. Ngana kangami na bajene oye. Biso nde tokoteleme na likambo oyo. Papa mfuma mbaza de alunga na kiangani. Tikalare na ye. Nasuka atikare kosa pe makambo nyonso. Ngo balobi ata biso tokei po tikala kotonga Yerusalemi. Tozosala makasi ngomba mobimba. Lingomba etelemi po ete misala nkamba esalama. Le 6 avril ezaka lingomba biso nyonso. Le 8 juillet ezaka lingomba biso nyonso. Le 12 octobre ezaka lingomba biso nyonso pona botongi Yerusalemi. Tomoni ke le 6 avril, le 8 juillet basande ebele na kati oya bilembo oya makambo tokabola ngo na ba mouvement yango nde tokendaka Yerusalemi. Tango ya ba volontaire bakendaka, tango pe ya ba étudiant bakendaka, tango pe oyo ezali ke ba protocole bakendaka, ba musicien baza na date na bango 6 juin. Alors le 8 juillet soki eleki koreki nde akendaka. Mouvement nyonso tokendaka te. Voilà. Pona récupérer misala ya nkamba.
yango toye kosala ke tokende mbango ndenge naza koloba ke papa aza kozala na susi mingi asalisaki retraite ya biso nyonso lingomba mobimba po toyeba likambo ya tata Nzambe tomikitisa Nzambe soki alobi likambo biso nyonso totelemeli likambo yango malgré ça mema te ya mapepe ezalaka na biso bongo be bongo te yo ozosala makasi omipesi yo nde okosilisa yango tolobaka be tolobaka te oyo likambo toza kolanda Nzambe soki alobi likambo tosalela yango fumalongo alobaki crise ekoya ekozala makasi me tosala makasi na mabondele alobi lisusu na biso mokili ekoningana eningana vo eningana te me biso alobaki biso tosala nini makasi na nini yango apesa biso prière 6 avril po tobonda etumba lobi mpe bozala makasi na mabondeli eloko kaka nasengi bino bolingo mibeko misala yango tosalelaka bien tosalelaka te elakisi ke turu oyo tozali ezali turu ya bana Nzambe bayebi ke église kimbangiste église ya mabondeli ya soki oyo nyonso ozomona na eliki Nzambe akokanisela biso bie kanisela biso te yango nga na kangami na bagene pasi ezalaki ye alobi nake kozwela bino eloko wana kasi bolanda saki bopakola putulu boza kasi mabondeli yango na mikolo oyo totelemeli likambo kuna na Konzulu asolaki centre tobebisaka na Lutendele asolaki centre soki totali awa naki Kinshasa amphithéâtre makasi ezalaki te eyakei papa Mbanza tikali kofongola ngo sala mike mike ezalaki eloko ebebisaki plafond bateka yango eutaka poto eyaki me bato balingi kaka mbongo kobanga mpe eza te likambo ya eglise boteki biloko ezalaki bongo bie bongo te eske wana mapamboli kambo yango esalamaka mingi freinage mpona eloko ezalaki nango lokola bateki yango babebisi yango ndako efreine biso tolingi masumu elongwa tozobakisa kaka elongwa bi elongwa te alors soki bamonaki nga kendaki mbango na Brazzaville mpona likambo wana mokonzi ya Brazzaville abengi nga mpe nake tosololi lelo toza kozela biloko ya kolona
oyo esalaka 3 mois na ba janvier février sengeli elongwa teke toyokana mokonzi ya mboka chef de l'État ye mpe akozala kuna na nkunzulu me aza kozala ngai tokende sala makambo oyo esalama kuna mabe to malamu ngai naza kuna naza koyoka bapele bana kini baza kozela yo ngai sikoyo ngai oyo na ye bomoni ngai be bomoni ngai te bana kino ye tomoni papa to tomoni ye te tosepeli te lelonde yango wana tolobi ngai na baje tokotikana te tosala makasi na oyo nyonso etikali nakokende mbangu na nkamba mpo ete totala makambo ya nzela kamba bazangu tokotala mpe makambo ya aéroport esika papa Kimbangu alobaki ete baavion awa na nkamba oyo banda kokweyela terrain oyo alakisaki na ngungwa Kimbanda oyo ezalaki azongisaka bana klase bokende kotanga mokili oyo bino moko bokotambusa yango bana balingaki susu kozonga na klase te ya gomatadi na gombelu tete po molimo mpe ezwaki bango na banzembo mbala moko balandi papa Kimbangu ntango autaki na mbanza nsambo elakisi te mosala azalaki kosala ya bonzoto kasi ezalaki ya nini ya molimo ekamoti biso nyonso kasi ntango akendaki amemaki molimo na ye mpo na nini ayebaki ete soki atiki yango milimo wana ekozwa bato ekosala pase na bato tozomona yango bie tozomona yango te moto nyonso akomi na molimo kasi toyebi ke ekozonga bie ekozonga te ozozela okolo wana nzambe akolobake bino nyonso botala elongi na bino etala sika moyo ebimaka ntango tokotala biso nyonso tozwami kasi soki okutani na molimo ya mabe ememi yo likolo place nyonso kona okweyela okweyeli ezala na zamba okwei ezala na mai na situ ebale lokolo etandi boye boyebi konage bamabe na mai libanga ya moke na ya monene soki ekwei na mai sakane ekiti na se lokola kifunda pu kasi soki oza bien otikali tobongisa kasi tolati makambo ebele tozanga bamosusu balimbisaka te ata opesi ye pardon balimbisaka omoni likambo ekokanga yo balobi bien totika mabe tosala malamu esikoyo biso na biso toza kobomana tozelaka molimo wana ekoya oyo bazosala mosala wana suka na bango ekomonana biso tosambela kaka ndenge papa batindaki biso toyokani tokosala makasi kimia ya biso toza bato ya kimia ya tosala ya mingi ya kitoko nzambe abombeli biso
oyo papa mfumalo tikaki pe programu nene ya Kulumbimbi ngana Brazzaville bule betaki na Angola Banza Congo banzete moko ezala kuna étape sur ekui tuka ba chef coutumier fo ba kena kosenga bolims de sava o ezala ka suki ekui bongo yebaki likambo ezakoya papa lobaki ke saki ya mayele tikalaki esika tomelaki miel mafuta nzoi nde tobungaka nzela papa alobi fo tokende kaka Kulumbimbi kosenga bolimisi po ete makambo wana ebongo kote wana nde babomaki mamaki Mpavita batumbaki ye na moto makambo wana ekosalama me tala kaka ndenge tozali bolimisi wana soki tosali yango mayele koya na yo moto mwindo tokolinga lisusu te tosala berere yango nalobi nakangamika na bagene tokotikana te tina mabondeli mpe na misala papa alobaki yango bolingo mibeko na nini sika totelemi na ngai ozomona ke nazokende mbao me biso tozosala mosala tozala verité tomipesa tosalaki retraite po ete tomikitisa liboso ya Nzambe batikeli biso programme ya malamu oyo tozolanda kosalela me koyina na eza makasi soki olobi na moto nakoboma yo asali nini deja si abomi soki moto alobi nakobeta yo asali nini si abeti yo mpe kamata litama oyo mosusu abetaki te opesa ye abeta na Yesu kolo Yesu alobaki bon okoka bambata mosusu eswaka me kolo alobi pesa oyo mpe mosusu abeta ezali mpasi mawa nde ezalaka te kolimisa nde ezalaka te makambo nyonso ya mabe biso bongo nde tozosalela koyinena mpe ekoti makasi omoni ke basumu ezali ebele surtout kofinga kotiola moto ya lolendo eske okota likolo okota likolo te totika nyonso wana mabe bazopekisa biso na eglise Kimbangisi tozongozela kozonga ya papa Mfumalo oyo bozalaki bolamu oyo akendaki kozwela biso tomona yango parce que na bana Isaki yaya azalaki nani Zao, donc yaya siko aleli na tata ata ndambo etikali te yalobi mabele yo na pesi yo eza na nini biloko ezali awa na mabele nyonso eza ya yo mokonzi nango ezali yo richesse po ezosala ke tosala makasi makambo nyonso ezonga mpana biso bayaya ezali pouvoir tokoka susu kosala likambo te parce que
ezate. Adam et Eve. Oyo nyonso ezaki na jardin d'Eden. Mokonzi nango nani? Adam. Pouvoir ebunga. Makambo nyonso ebunga. Zala na kondima na bolimso tosalaki. Yango totelemeli likambo wana. Toyokani bajene totela makambo oyo batindaki biso na batata totongaka kaka Yerusalemi. Kasi pasi yeli biso makasi 4e génération. Tozo komona bilembo nyonso tozali komona yango. Kabo nyonso tozo komona yango. Oyo lobi Nzambe alobi akorekipere bana na ye. Te biso toza makasi. Nzambe arekipere biso. Kola na bimi boye asengi bolibisi. Makambo nde eza kozelanga na ndako. Bato pe maladi bazangi te. Soki tosilisi na kote na ndako oyo ezo kozelanga yango na kosala. Toyokani biso moko toyebi ndenge tozosala po tokokisa makambo nyonso tozala wana posa. Moke nazalaki nango yango wana malgré nalobi mingi kasi bolimisa ngai. Toza kutu na posa maloba wana. Boza na posa nango? Ingeta. Ekoki. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen.